Ma Mission TV, le miroir du monde. Namai Matali, coalition entre FCC, Nakash, Bosepeli Nango, Ezala Libela. Boyaki mutuna malamu te, nalpuli no boye. Idepes viva. Okendeki okutana na autorité morale ya FCC na GLM. Namona ki batu mususu balobi opona nini okende okutana naye. Nazo répondre bango boye. Okende okutana naye parce que aza allié na biso. Tozalaki na alliance ya liboso. Alliance o tozaki na bandeko na biso alamuka. Alliance wana apekisaki biso IDPS malgré congrès tosalaki. Malgré kovote mwana mboka Félix Tshisekedi comme candidat président de la République. Bandeko na biso wana basanganaki na Genève comme en 2003 na Sun City. Toujours les mêmes personnes. Oyo balinga koyoka kombo Tshisekedi te. Mukolo wana balongolaki Félix Tshisekedi. Toyoka na malamu place wana. Alliance oyo baza koyebisa bino wana. Oyo tozalaki biso nyonso elongo. Balongoli Félix Tshisekedi balobi yo tikala mwana bitinda ya Martin Fayulu. Memelaka yesak oyo bongi na ebonga wana te zonga sima Fayulu akende liboso. Nde alliance oyo bosepelaki na yango? Nde alliance oyo bino bosepelaki na yango? Toyokana tosala hypocrisie te. Mukolo wana na Genève balobaki boye. Bino batu ya IDPS malgré bitumba nyonso bino bosala, malgré bokufela batu, candidat na bino abongi na ebonga wana te, azonga na sima amemelaka Fayulu malet, Fayulu abima président de la République. Nde alliance bino bosepelaki nango? Politique oyo bandeko ya FCC bali bamemela biso tokolakisa bango biso nde toaba ipo politique. Po tolobaki politique totikela ngo batu ya IDPS. Moyibi totikela FCC, commerce totikela Lamuka. IDPS viva. Ndenge ndeko alobaki Lamuka aza na morgue ya FCC pe aza na koma. Donc ndenge zala soko to intervenir te yepasa nini akufi. Félix Tshisekedi yonde oza mokonzi yonde gagner maponomi. Koma mokonzi ya mboka o diriger biso. Siko ba oyo bamemi biso ti na justice po totikela bango kaka ebonga. Balobi ndenge tolongolaki bino na Genève boyoki te, tokomi na bino awa tozomema bino na cour constitutionnelle bolongwa kaka Fayulu azonga wana. Est-ce que bino bomonaki FCC atindi Shadari na cour constitutionnelle po balongola biso? Mais boyebisa nga nanu entre batu mibale wana totambola na nani? Totambola na nani? Batu oyo nyoso ya Lamuka toyebisaki bino baza ba commerçant minene. FCC baza miyibi minene. Papa Etienne alobaki IDPS na pouvoir opposant akozala te. Lelo tomoni ndenge bandeko na biso bakomi koya oluka musala. Asa ubita portable usafunga nuki. Isso c'est vite. Ah merci. CPX ici c'est la Tatia. CPX c'est Tabaka. Louis. Ah, ils en ont Mengait. Ah, oh yo les qui. Una l'équipe il a passé ma. Ah ma chère. Ah ma chère.
to mesana kandate. Awa mutu nyoso soka koti abimaka de service. Mais ma chère, GPX. oh ils allaient GPX. 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1 na makambo akotita biloko uta Londres pe Kisasa. Batate ebele bakufi batali na sama bele. Oh soku namsi bango bando yoka moko likambo na ye. Izali na bazasi msusu bazala cause ya bamatanga msusu. Tango na yoka kiri sorule GPX mbala moko. Na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Ah parti place tozali facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga esika bana na biso bazali et puis bokosana te GPX eza kaka moko boyo badongola miso busakewa buti batezode bukei busali makambo ya bino batezode bukomoruka bubibisa répétition ya GPX réputation phénomène de réputation anaye baconstipation GPX numéro 1 ya fête congolais na Londres. Ma mission TV, le miroir du monde. Balandi ma mission télévision, le miroir du monde. Oye ibolamu Katalina Kanabiso Nabino Mbongwana. Moko linaka moto la kasolo Mbongwana yekolo Congo démocratique. Moko moto solo peto belemi awa na kati ya lupango ya demokrasia to babongo ide pesa pe pa ibongo. Matini akafu kafu e belemi bo esika bongo to koyoka nini solo ekolo bamana esika bongo mabomba mi akafu kafu. Nakotika bino bongo bolanda nini solo pende koleka kati na esika Vieux Roger Luma molobela président Fachi Landa. Mwana mboka Ousmane Gouzel na kati ya France do bébé asiaye Landa banso botaka biso bongo de partout bolanda pe etokozonga na sima ide pesa viva bato bazalaka ko rêver balobi ya papa yo kasi tozali ko ba petit batelemaka na sans état tika toleka bango papa na bango akufi bonga mwana ndako za pouvoir yo kasi Félix azana nini papa toleka bato baza ba aventurier mais lelo course na ide pesa course e komi ngai na ka musala komi ko na ide pesa est-ce que na ide pesa ba engagé bat o combattant na yes bo na ego luka na ye na IDPS viva. Bon comprendre que te lito to sali à 37 ans ezali cadoté ezali comérité Félix azo comérité à le chef de c'est par là occasion o tozo saisir to kolinga bêtise mon côté que mutu moko avani na coin peut-être ameli lotoko akomi ko sakana chef de l'état awala nini wana tokochana soko moni mutu alinga bunda alongana na bateni alati varese eza boite tolongola poso ya alliance est-ce que tozoka na combattant babenga biso banani Sylvain babenga biso banani est-ce que mon combattant ko sila pour comme na pouvoir pour changer d'identité jamais combattant tozo combattre les antivaleurs eza boite tozo combattre le système diabolique eza boite mais yo c'est biso que te bo changer identité na ndenge yo zana eloko nini oyo lingo pesa biso ba muso bazaka ba militant mais biso tozali ba combattant to changer mikili ekoma ba combattant okoyoka comment ndenge nini bato bakomi koluka bakoma ba combattant mais jamais baya ba combattant ebele sina bisi bino madini Martin madi alinga ya sala marche kaso malobité soko za mobali meka po yo to yoka kala olobi osala na opposition soko za mobali meka osala marche en colonie les 30 même aux États-Unis ça ne se fait jamais mais mbala liboso balingi basala marche pour les 30
on a des provocations et puis sabotage. C'est par là que le gouverneur a eu autorisation à l'habiter à Liboso. Papa, bon, toi, tambola te. Ceux qui te monnaient batumi balé, disent na ligne que vous avez tambola marche. Bon, on est né. Ndesika na kobeta les solo mo yo kandeni ni zemba vérité des îles et si là puisque bino bozoya ba ta vérité des îles. Ba komi na quartier Fayulu na ndeko na ye na nani Mozito bazo sale marche na voiture osomona marche na voiture suka hein? Marche na voiture marche mon na voiture. Oh, mes amis vous êtes où? Venez. Oh, je suis déjà arrivé, venez. Boya botamola quand ça va être vieux mitosa au moni ba pesi biso autorisation ti yo kitawa sala ozonga ndako pe nana nazo ngai ba voter ngai papa ba lobi zonga ndako fa yo zo linga o discuter wana ba e mwana mobali moko longange yebise que te président mokonzi omoni bango balinga koyoka nanu mwa solo po azota ayoka ngo kala ide pesi viva fa yo zo akiti ba yebisi kote na moto kalingi koyoka te arabite siko bozela akiti ba petit habite ko beta moto na nzoto te yo le lisa yango gaz ya couleur jaune na orange na rouge et puis mimbala moko Fayulu na Mozito mbang o be petit boza abenga Mozito le petit papa Teresa mabedika ko benga ngai il est pas vivant ou yuso benga Teresa mabe kaka wana vérité des îles et c'est la tête zane batoki Fayulu nadini ma baziye abise que te moni tana biso opere les atezoae yo soka lingite akota kana mutuka na biso soki ezala omoni na mboka oyo crise post électorale bakayeba kango mo la publication ya résultat le ba kolinga ba yeba crise na Congo ezali ba publier résultat na mboka oyo tout le monde à laquelle il est siko papa crise o bazoluka crise oyo ka lettre Fayulu zongi na pokwa a constater que te bon nanga sali échec na senga kaka madame yena nga papier na bik crise post électorale voilà sorti à crise transition na comme place à olenga nkoi olenga libite oh wana kotumbula ngai ide pesi viva alobite wana place ya olenga nkoi oh na komi président ya au conseil papa you ou lukata poste puisque Fati bino moyebite Fati akoli na école ya politique banda bo mwana na ye akaye ko expérience di banda na ba diplomate pe ayebi porte nini oya ko yiko fungola lelo ba petit basumbande ayebi ide pesi viva mais yo nini oya ko apprendre na ide pesi o to éviter nini oya ko apprendre biso o biso to éviter que ndenge to zaboy poto réussir mandat il faut to sala boy Fati sala boy donc bango bazana expérience ko de biso na bango na biso banani bazana âge kolega na politique IDPS viva IDPS viva nalingi koyelobela bandeko na biso ba congolais il faut toyeba eloko moko tokozala ba adversaire politique et non ba ennemi soki omoni muto azosala politique azobosana ke boza ba adversaire azokomisa yo ennemi na ye là il y a quelque chose qui ne va pas IDPS viva pona nini nalobi likambo wana nayebisaki bino
semaine euti koleka ke tokendeki okutana na autorité morale ya FCC na GLM. Namonaki bato mosusu balobi opona nini bokendo okutana naye. Nazo répondre bango boy. Tokende okutana naye parce que aza allié na biso. Toyokani malamu. Après kokutana, boyebi ke bakonzi soki balingi bakutana batindaka nanu bato bazanzinga na bango ba préparer rencontre après bango baye kokutana. Eza boyete. Mokonzi na biso mwana mboka Félix Tshisekedi dimanche oyo ayambaki prédécesseur naye Joseph Kabila na domaine présidentiel ya Nsele. Mais ezalaki eloko akobomba na te. Batu mususu tango batunaki ngaki pona nini olobeli makambo wana ke bokendeki GLM. Nayebisaki bango ke soki nalobaka ngo te batu mususu balinga batia polémique na esika ezalité. Puisque aza autorité morale ya batu o baza ko se reconnaître à travers ye biso pe toza ko se reconnaître à travers mokonzi ya biso soki toza na masolo tomoni mwa likambo muke toko kende tokutani tosololi likambo mabe ezate. Mais à ma grande surprise namonaki batu bandalobi na butu basali commentaire na sens nyonso parce que commentaire moko négatif o bamonaki photo ya mokonzi ya mboka bavandi na ancien président Joseph Kabila na mesa bazo solola bazo seka. IDPS viva, viva. Bande komoko wana bazwaka ba photo ya ancien président ghanéen na président actuel ya Ghana ba balansango balobi jour nini biso ba congolais to koma na étape ya boye. Na ebi botanga kana ba réseaux sociaux bomona ki ba commentaire nyonso wana. Ba mususu batiaki ba photo ya Obama, George Bush na Donald Trump balobi boye na Bill Clinton balobi mukoloni ni biso ba congolais toko koma na étape a boye. Mais lelo Félix Tshisekedi a komisi bino na étape o ba ko rêver wana bomona ngoma be. IDPS viva, IDPS viva. To réfléchir neti batu bobanda ko yebisa nzambe ke mukoloni ni tokoma pe na étape ya boy. Nzambe atindeli biso mokonzi oyo ya mayele ebele oyo aboyaki ke prédécesseur na ye akende na exil atika mboka tosala politique à chasse à l'homme olie bosepela na batu wana bobandi kosala commentaire moko négatif obomona ndenge nini bavandi boye mais olinga basala nini balala na se non. Il faut boyer baké en dehors de toute considération bisognon so toza ba congolais toza ba ennemi te toza ki ba adversaire politique lelo toza esika moko et na comprenaki que tous les prophètes de malheur o ba ebsaki batuke c'est fini entre Kashna FCC eloko musu ekosalema te tango bamoni mokonzi ya mboka abengisi prédécesseur na ye bavandi yango esalaki bango pasi na motema. IDPS viva, IDPS viva. Nayoki batu bazoloba boye base ya IDPS baboyi coalition entre Cash na FCC.
bakomiango dans tous les sens babandi ko expliquer bato. Mais c'est pour moi une occasion ya kosa la mise au point oyo bino bapansango bozo maloba nanga na explication nanga. IDPS viva, tozalaki na alliance ya liboso, alliance o tozalaki na bandeko na biso alamuka, alliance wana bapekisaki biso IDPS malgré congrès tosalaki, malgré ko voté mwana mboka Félix Tshisekedi comme candidat président de la République. Bande konabiso wana basanganaki na Genève comme en 2003 na Sun City. Toujours les mêmes personnes. O balinga koyoka kombo Tshisekedi te. Mukolo wana balongolaki Félix Tshisekedi. Toyoka na malam place wana. Alliance o baza koyebisa bino wana. O tozalaki biso nyonso elongo. Balongoli Félix Tshisekedi balobi yo tikala mwana bitinda ya Martin Fayulu. Memelaka yesak poyo bongi na ebonga wana te zonga sima Fayulu akende liboso. Nde alliance o bosepelaki na yango? Nde alliance o bino bosepelaki na yango? Toyokana tosala hypocrisie te. Mukolo wana na Genève balobaki boye. Bino batu ya IDPS malgré bitumba nyonso bino bosala, malgré bokufela batu, candidat na bino abongi na ebonga wana te, azonga na sima amemelaka Fayulu malette, Fayulu abima président de la République. Nde alliance bino bosepelaki nango? IDPS viva. Toyokana pona yoki ba commentaire ezo salema na ba sens ebele au base baboy alliance wana tozongi awa toujours batu moko moko wana bayebisi ba mindele bosala Félix Tshisekedi pression makasi yena Vital Kamerhe bazonga bazala bana bitinda ya Fayulu. Au cas contraire, carrière politique na bangwe kosila. Nde alliance bolingaki yango wana? Po il faut toyebisa na ba vérité. Batindela mokonzi ya mboka ba SMS ya ba menace. Na yebini ni naza koloba. Par les grandes autorités ya mboka bapaya. Il faut ozonga na accord wana. Accord elobaki nini? Accord ezaki clair. Yo Félix Tshisekedi olongwe otikali na sima Fayulu akomi mokonzi yo mwana bitinda na ye. Bitumba na bino IDPS etali biso te. Nde alliance bino bolingaki yango wana? Hein? Siko tozokende FCC o baza ko yebisa bino ke eza coalition ya mabe. FCC toke maponomi to gagner bango malgré ndenge bazalaki na basoda bambongo po ba compliquer biso victoire na biso balobi non mokonzi ya solo eza yo Félix Tshisekedi o gagner maponomi yo koma mokonzi na biso o kamba mboka entre bango na FCC toko tambola na banane. Qu'on ne fasse pas de l'hypocrisie. Bango balobi tozala bana bitinda na bango. Mais ba oyo mususu balobi Félix Tshisekedi yonde oza mokonzi yonde gagner maponomi koma mokonzi ya mboka o dirige biso. Siko ba oyo ba memi biso ti na justice poto tikela bango kaka ebonga balobi ndenge tolongola ki bino na Genève boyoki te tokomi na bino awa tozomema bino na cour constitutionnelle bolongwa kaka Fayulu azonga wana. Est-ce que bino bomonaki FCC atindi Shadari na cour constitutionnelle po balongola biso? Mais boyebisa nga nanu
entre batumi balewana totambola na nani? Totambola na nani? Ezate ke tango tolobaka biloko wana te tozangi ba argument ya ko avancer. Ezate ke tango tolobaka makambo wana te ezate ke tozangi ba argument. O Félix ateki mboka wapi? O Félix a trahir, oui. Félix a trahir bango po basi na bango bakokoma ba première dame te bakotambola na tapis rouge te. IDPS viva. Nalingi koyoka buzoba wana eza koloba malisusu te. O Félix a trahir. Bas baboyi. Non. IDPS viva. Bomi bete la maboko po bozabana mayele. Mokonzi na biso Félix Tshisekedi aza mutu amayele ebele. Aza mutu amayele ebele. Na koyebisa bino ke na ndenge batielaki makanisi na bango na bambongo na bapaya bazalaki sur te ke Félix Tshisekedi akosurmonte babiloko nyonso wana. Bobetela mokonzi ya mboka maboko makasi. Nalingi koyebisa bino bo ndenge bozali awa banda lelo mutu aya kosakana na bino teke o Félix Tshisekedi ateki mboka eza lokuta. Ba eza conscient bayebi na démontrer bino noir sur blanc entre FCC na Lamuka tokoko sala coalition na nani? Hein? Batouana ekiri na bango na 2003 nous sommes en Afrique du Sud. Ba distraire bino te mokonzi ya mboka a trahir mutu ata moko te. Est-ce que lelo ba biro de bakangaka bino? Hein? IDPS viva. Toyoka na malamu. IDPS viva. Na ndenge tozali awa na linko yebisa bino boy. Bomoni papa soki aza na ndako alobi ke 18h bana nyonso bazala na lopango. Bana o bazotosa papa bakosala ndenge nini? Bakokota na lopango. Par déclaration de gauche à droite. Mokonzi alingi koyoka ngote asengi discipline. Toyokani? Toyokani? Démocratie oui, mais ce qui papa a lobby, il faut koto ça. Bon mona kana ba famille na biso. Ce qui papa a pesi instruction. Bana na absence na ye, bana basale loko mususu. Ce qui papa azongi abeta kabana nyonso te. Akota la yaya na bango, alobi yo na pesa ki mitindo boye. Pona nini bale kino basali boye. Nazo punir onanu comme ça pour osa la vigilant ota la bana basala buzobati. IDPS viva. Yango mokonzi mboka lobaki boy. Secrétaire général tia ordre. Ce qui oti angote yonde na ko sanctionner. Est-ce que bino bolingi mokonzi a sanctionner nga? Bolingi mokonzi a sanctionner nga? Yango na kosenga bino boto saba instruction nyonso ya mokonzi. Tokani malamu. Puisque chaque fois quand vous vous comportez très mal, balobaka boy.
ye alobi alingi kokamba mboka mais lingomba na ye moko azokoka yango te. Est-ce que eza malamu? Totika koyokisa mokonzi ya mboka soni. IDPS viva! Yango na koyebisa bino boye na poko ya lelo bo se laisser distraire te. Tosala te ke biso toza liboso mokonzi aza na nsima azolanda biso. Biso il faut tozala nsima tolandaka mokonzi ya mboka. Toyokani malamu? Toyokani malamu? Nakanisi na maimatali coalition entre FCC na Cash bosepeli nango ezala libela. Boyoki mutuna malamu te na mpuni bino boye. IDPS viva! Nalobi boye mokonzi ya mboka toke maponomi. Boyokaki mutuna malamu te, vous êtes allé trop vite. Balobi azala mwana bitinda azala mokonzi ya mboka te. Alliance mususu balobi azala mokonzi ya mboka. Na ba alliance wana alliance nini obo sepeli nango? Nde réponse na lobaki yango wana. Awa IDPS viva! IDPS viva! Batu te koloba na désordre te na lobi boye. Toza na mois de novembre batu basali biso ku balobi boye bino ba combattant IDPS na mokonzi na bino boza ko représenter le côté bozonga sima botikela fayulu na tuni bino sikoyo alliance wana nde bolingi tozongela bolingi tozongela ngo bomibetela maboko pisi bombo yango. Yango IDPS viva! Est-ce que bino bozaba na bitinda? Kasi batu o bazoya koyebisa bino ke mokonzi ya mboka atrahir nani? Hein? Et puis balobi boye o Félix Tshisekedi atrahir mboka. Atrahir nani? Hein? Atrahir mutute bobete la Félix Tshisekedi maboko makasi. IDPS viva! Yango nalingi koyoka lisusu discours wana te ke non Félix ateki mboka. Toyokani? Toyokani malamu? Batu wana makanisi na bango ezalaki ke IDPS ebunga. Balingaki IDPS existe lisusu te. Toyokani malamu? Lokola situation politique au toza nango esengaki biso tosala alliance o tosalaki eza na sagesse ya mokonzi ya mboka oyo azaki nango il faut totosa yango tolanda ye na nsima. Eza boye te? Eza boye te? Sikoyo nalingi na aborder point mususu ndenge toyokani na place wana te bato alamuka o bakoti awa namoni ezosuwa bango me biso toza IDPS esuwa bango bolola bango nanu. IDPS viva! Bakosambwa bakotikala koefase IDPS te. Boyebi likambo mosusu tokundaki Papa Etienne Tshisekedi tokundaki ye mais tosalelaki 40e jour te. Est-ce que likambo wana ekosepelisa bino? Yango tosololaki na niveau ya biso ya IDPS toyokanaki
il faut qu'honorer mémoire ya Papa Tshisekedi. Yango, t'organiser na mukolo le 28 juillet cérémonie commémorative ya 40e jour na ye. Biso IDPS ekosalema ndenge nini? Papa Tshisekedi azaki mutu ya IDPS ye moko te. Akomaki patrimoine national o bato ya lopoto babengaka. Activité moko ekosalema na terrain à Sainte-Thérèse pona bato ya Tchangu. Bato ya Mont Amba ekosalema na place commerciale. Bato ya ngiri ya Funa ekosalema na terrain ya Mbondo na Ngiringiri. Bato ya Lukunga ekosalema na terrain ya Kabinda o en face na RTNC. IDPS viva. Na kosenga bino boza la discipline mukolo wana. Et puis mukolo wana boyebi ndenge tolataka. Tolataka couleur nini? Tolataka couleur nini? IDPS viva. Na kanisi point wana tolobeli yango. Tosukipe place wana. IDPS ebunda pona état de droit. Est-ce que lelo okoki koboto la lopango wa mutu poza mutu IDPS? Okoki koboto la mutu ka mutu poza mutu IDPS? Ou bien okoti na ndako ya bato zo futela pona kofuta tu commences à poser des problèmes poza mutu IDPS? IDPS viva. Na lingi koyebisa bino boyi. Bomoni ba pano batiaka ba photo na pa place publique nyonso o batiaka ba fiche ba pano wana bafutelaka yango toyokani malamu. Incident moko esalamaka na entrée à 10e mairie affiche o batiaki soki ozwi pano moko batie affiche no ndenge batia Papa Tshisekedi boy bafutelaka yango mbongo okoki kofuta pona 2 semaines 1 mois 6 mois 2 mois, ainsi de suite. IDPS viva. Soki mikolo wane koki, ça ne sert à rien. Soki omoni bakomi kolongola affiche na biso okende kotia mobulu. Toyokani? Toyokani madame? Affiche o eza na 10e mairie. Toyokana ki seri ya matanga eza ya biso te. Soki bomoni batu ya entreprise wana bazoya po bati affiche mususu botuna bango likambo te po biso tokoti nyongo kuna toblokaki eloko ya bato bino bolingi babando kritike mokonzi ya mboka mpona biloko ya boye toyokani malamu mutu akende kotuna bato ya société wana te po mikolo tozwaki ese eleki toyokani mokonzi asengi biso nini? Asengi biso nini? Soki mutu atosi mibeko te maloba mokonzi te tosala ye nini? To sanctionne ye. Toyokani malamu. IDPS viva. IDPS viva. Nayoki batu balobi boy. Baza na accord oyo Félix Tshisekedi asinyaki na Joseph Kabila. Na koyebisa bino boy. Accord ezali. Accord elobi nini? IDPS viva. Accord elobi nini? Accord elobi boye. Lokola yo ou gagné élection présidentielle, biso to gagné élection législative, toza na majorité, yo oza na magistrature suprême, pona intérêt à ba Congolais, to sangana, to tambola pona bien-être à ba Congolais. Toyokani malam. Yami bale lobi nini? Ndenge okokamba mboka, est-ce que okozala capable ya ko sécuriser biso na bat na biso nyonso? Na moni mabe ya ko sécuriser binote toto ngamboka pona bolamu ya bana ya Congo. Likambo ya mabe za wapi? IDPS viva. Likambo ya mabe za wapi?
oyo tozomona na bareseau sociaux accord secret ezali batrahir moto atrahisaka mboka ezala kaka mwana mboka Félix Tshisekedi. Bato nyonso bacriminel toyebi passé na bango, mais soki moto alingi koloba oh non Félix Tshisekedi a trahir, Félix Tshisekedi asali boye ateki mboka, mais makambo ndenge naza koyebisa bino est-ce que likambo ya trahison ezali? Likambo ya trahison ezali? Est-ce que lelo soki moto abimeli ata na kwe moko boye ayebisi oke boya coalition oyo Félix Tshisekedi asali na FCC yoko sepela na ye? Oko sepela na ye? IDPS viva! Soki ayebisi obongo okoloba boye. Soki coalition wana eza mabe. C'est-à-dire yo lingi mokonzi na biso akoma mwana bitinda ya bato alamuka ou bien eloko nini. Hein? Banda lelo tomi benga ba beret noir. Beret noir ezali bayi justice militaire IDPS viva. Donc soki ba meki beret noir pa bimi na nzela tokangi bango. Chers combattants awa wa politique komi elengi. Batu oyo nyoso ya lamuka toyebisaki bino baza ba commerçant minene. FCC baza miibi minene. Papa Etienne alobaki IDPS na pouvoir opposant à Rosala te. Lelo tomoni ndenge bandeko na biso bakomi koya oluka musala. Biso ba combattant to bundi to nyokwami mais matungulu azu musali boso na biso IDPS viva. Na yango wana cher combattant tozala toujours aux aguets. Toyebi IDPS eza parti ya mot d'ordre so ba bengi biso ba bitoya awa. Toya koyoka oyo bakonzi bani bayebisa biso il faut to sa sensibilisation nango oyebisi batu nyonso toya koyoka IDPS viva. IDPS viva. Politique oyo bandeko ya FCC bali ba memela biso tokolakisa bango biso nde to aba ipo politique po tolobaki politique to tikela ngo batu ya IDPS moyibi to tikela FCC commerce to tikela lamuka IDPS viva. Ndenge ndeko alobaki lamuka azana morgue FCC pe azana na koma. Donc ndenge zana soko to intervenir te yepasa nini akufi batate ebele bakufi batali na sa mabele oyo soki namsi bango bandu yoka moko likamu na ye ezali na baagence mosusu baza bakosi ya bamatanga mosusu ntango nayokaki lisolo ya GPX mbala moko na Kinshasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73 place tozali facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga esika bana na biso bazali et puis boko senate GPX eza kaka moko boyo badongola miso busakewa buti badesode bukei busali makamabila badesode bukomoruka bubibisa répétition ya GPX réputation phénomène réputation constipation GPX numéro 1 ya fête congolais na Londres. Ma Mission TV, le miroir du monde.